Considération au Bopé Sarabiso à travers ma conseil na ba critique na bino yangonde elakisaka bolingo oyo tozaka bomoko po et permettre biso pe tozala toujours aux aguets ya kolukila bino ba information ya kitoko pe na ba tamoko o esengeli mbote Congo Kinshasa mbote Congo Brazzaville na ba diaspora partout la confiance pe fidélité oyo Bopé Sarabiso Mbonda Ekolo magazine d'actualité. Avant de faire la édition Mokalelo Bozana Bassamer Oboye Baké, l'évêque Christophe Mbosso a déjà provisoirement président de l'Assemblée nationale Peu sous élément Oyo, maître Roger Kesse Ozali, cadre peu communicateur SID, à l'obéli pour la élection, il y a le 20 décembre 2023. Peu sous élément Oyo, direction générale de l'immigration, de déjà Moukousse, Naba commune partout, vraiment la carte de vie, professeur Kitassa, Bazaka la banque étiquette pour, Bazaka Moussala Moroté, Bamou la Koutouté. Mbote lisusu pour la yebi keboza ebele akolanda biso kaka ndenge tote kosabela basemer boye bake session ya sika Assemblée nationale esi ebandaki depuis lundi 29 janvier 2024 pe provisoirement masolo eza kokuma makitoko na cadre ya bureau d'âge epa ya mwana mboka Christophe Mbosso to na élément oyo ya mwana mboka Wilfried Samba. Ndeko ya Congo bondimela ngai ke la session inaugurale oyo ya Assemblée nationale boyebake ba nouveau député bazalaki ebele donc sur les 470 députés 400 edende bazalaki présent. Plénière ekumbamaki la secrétaire général ya Assemblée nationale Mwana Mboka Jean Gouvulukosi na cadre ya représenté ba député sika oyo ba uti kozala élu pe réélu na installation provisoire ya bureau d'âge. Bondi belangai ke la masolo yango ba pesaki bureau d'âge biloko ya musala ya mboka oyo esengeli provisoirement ba kumbela masolo kitoko. Lupemba ekwaki na mpaka ya ba député oyo ezabongo Mwana Mboka, le vieux Christophe Mbosso pe akozala ye mokote akosala na des secrétaires lokola Mwana Mboka Age Makengo pe na Mwana Mboka Serge Bahati. Le vieux Christophe Mbosso asengi na ba député basali la vision ya chef de l'état Mwana Mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. La CENI a en date du 14 janvier 2024 publié les résultats provisoires des élections législatives qui ont permis à chacune et à chacun d'entre nous de siéger aujourd'hui dans cet hémicycle. En attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, j'ai saisi cette heureuse occasion pour vous présenter nos vives et chaleureuses félicitations. Bondi Melangaike, bureau d'âge Oyo, basala mission, yako organisé, ba membre ya bureau définitif, ya chambre basse, ya parlement, po, bakumbela, 5 ans Oyo avec impact pe idéologie. Mais, boye bake, awa, bokomi ba député, toko senga, boye baba discours nini, Oyo, na moment ya ba campagne, bozalaka, ko rassurer peuple, après sabino confiance, yako zala, balobeli na biso. Boye bake, bokosi déjà na parlement, Botala rétroviseur po bomona peuple oyo azala souffrance ya bamakambo ebele. Bolukananu 5 ans oyo ezala le peuple d'abord ya slogan te mais bosala oyo ekozala ke République démocratique du Congo ezala mboka esengo. Boluka ko voter ba loi oyo eko permettre social, infrastructure, éducation, sécurité na nyonso ekoma kitoko. Toboyi parlement tout oyo ezala ba photo selfie po bosibo bandi yango kaka le premier jour Koutou, ils ont déjà circulé dans les réseaux sociaux. En tout cas, tokosenga kaka Zambé abattre la bilope, bozala na bonne chance de manière que nyonso et les kakitoko yango biso. Tobeti sika kambonda. Christophe Mbosso, président provisoire de l'Assemblée nationale à Sengi na Bagel surtout, ya kozala prêt pour la frapper agression rwandaise. Tout le élément oyo na boke binyoso.
ndeko ya Congo boyebake na investiture ya Christophe Mboso lokola président ya bureau provisoire ya Assemblée nationale ya sika oyo ebandaki depuis mokolo ya lundi le 29 janvier 2024 awa na ville province ya Kinshasa. Mwana mboka Christophe Mboso aza kosenga na ba Congolais en général, surtout na ba jeune ya kotelema pe kozala toujours prêt pona kobundisa violence oyo eza kobebisa bomoko ya biso pe kobatela mboka. Na maloba na ye abeti simbonda boye ba Congolais esengeli bazala pre ya kosimba mandoki po na kotelemela agression rwandaise pe kobatela dignité ya mboka pe ya peuple. Abakisi lisusu ke avec Félix Tshisekedi Tshilombo espoir ya sika ya kimia stabilité pe développement ya mboka eza kitoko. Kaka na maloba na ye azongelaki initiative ya kimia oyo eza dirigé epai ya Joao Lourenço, président Angola, na président ya kala ya Kenya, ndeko Uhuru Kenyatta. Aza ko regrete mingi ndenge ba localité ebele ya Nord Kivu ezaka kala maboko ya armée rwandaise na ba terroriste ya M23 malgré ba processus régionaux. Ya koeba ezake actuellement bitumba na armée na biso ekomi makasi na territoire ya Masisi, donc ko défendre ba mabele na biso eza devoir moko sacré pour na ba Congolais de sope kobatela bomoko ya République démocratique du Congo mobimba liboso ya banguna lokola ba Rwandais pe na ba menace ya sécurité oyo ezakaka kosalema na partie est ya République démocratique du Congo pe na makambu ebele oyo etali développement ya mboka la biso aseki pe lisusu la classe politique nyonso. Donc ata oyo azala pouvoir topé na opposition ya ko encourager ba effort oyo ba autorité baza koluka po na kobatela la population pe koluka kobatela ba frontière na biso nyonso oyo. En tout cas tokosenga esengeli la population tozala conscient que à part République démocratique du Congo tozala mboka mosusu te oyo ayebi vraiment que azali un vrai patriote esengeli ayeba partout oyo azali yende akobatela mboka atako oyo kito omoni nungu mabe zala toujours prêt ya ko informer ba service compétent de manière que baluka ko atténuer situation avant que ekoma grave yango biso tobetisika kambonda boyebake le président de la République mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo auti kozwa ba rapport détaillé ya situation sécuritaire et sociale ya province ya Lualaba oyo mama gouverneur a présenté qui est tango azalaki reçu et pas ya mokozi ya mboka. Mwana Congo bondi melangai ke mama gouverneur ya province ya Lualaba mwana mboka Fifi Masuka ayambamaki avec impact na idéologie et pas ya mokozi ya mboka mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na idéologie ya kopesa ba rapport social et sécuritaire ya province oyo azako kumbela yango kitoko. Donc du côté de la police ainsi que du côté de l'armée, nous avons pu recevoir un grand nombre de militaires pour sécuriser cette ville qui est la ville de Kolwezi spécialement, et nous le savons tous, c'est le poumon de la République, donc il était grand temps qu'on puisse avoir une sécurité par rapport à cela. Nous lui avons donné les rapports de l'évolution de tous les chantiers dans tous les domaines, c'est-à-dire les domaines économiques, les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures en général. Nous avons aussi passé en revue des questions politiques. Il était important pour moi, en tant que présidente de 3 regroupements, aussi de lui parler de la moisson que nous avons pu avoir au niveau de toute la République. Et ça, le kitoko, ndenge mokozi ya mboka, papa Félix Tshisekedi Tshilombo, azako na nyanyo sope, maman gouverneur a promettre ko sala, musala kitoko po, nyonso etambola malamu et surtout que la social et développement, il y a deuxième mandat, il y a mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Je suis plus que disposé de continuer avec le mandat, le deuxième mandat du chef de l'État, surtout qui veut de ce mandat un mandat qui relève le social de la population de la RDC. Il veut de ces mandats que ce soit un mandat de développement. Donc c'est avec une grande satisfaction de toutes les instructions qu'il a pu nous donner pour que nous puissions continuer avec le deuxième mandat du chef de l'État dans les développements et à donner du sourire
ainsi que relever les niveaux de vie sociale de la population de la RDC et celle en particulier de la province du Lualaba. Tokosenga idéologie oyo eza idéologie moya kokuba mokozi ya mboka yamba pe ba gouverner ba province surtout moto na moto aleka apesa rapport na oyo etali province de manière que mboka etambwisa makitoko po peuple a se retrouver yango tobetisi kaka mbunda Victoria Léopard mingi face ya ba pharaon d'Égypte la KDR en 2023 eza kobetama kuna na Côte d'Ivoire boyebake elingisi même bavoisin na biso et surtout bondimela ngai ke ministre angolais ya affaires étrangères ndeko tete Antonio alobaki yango après entretien oyo asalaki devant mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Je suis venu transmettre un message oral de son frère, le président Jean-Manuel Gonçalves Lorenzo. Et je ne veux pas répéter qu'un message du chef d'État à son homologue. Évidemment, ça ne se révèle pas à la presse. Mais vous comprenez que le pont entre Luanda et Kinshasa est un pont très fluide. Donc, à tout moment, des émissaires peuvent partir de Kinshasa pour Luanda et de Luanda à Kinshasa pour pouvoir n'est-ce pas, continuer à approfondir nos relations qui sont excellentes. Le Congo vient d'avoir, la République démocratique du Congo vient d'avoir des élections que son Excellence, sur le président Félix Antoine Tshisekedi a gagné. Il y a des perspectives qui s'ouvrent au Congo pour le bien-être du Congo et sans doute que vous comprenez que pour un pays voisin comme l'Angola, très attaché à ce pays qui est la République démocratique du Congo, son bien-être est aussi le nôtre. C'est dans ce sens-là que nous profitons de toutes bonnes relations que nous avons pour pouvoir donner encore beaucoup plus de contenu à cette relation, un contenu qui, n'est-ce pas, va dans l'intérêt de nos gouvernements et surtout de nos peuples. Le premier mot que nous avons prononcé, c'est non seulement de transmettre les salutations du président Lorenzo à son frère, mais aussi ses félicitations pour la qualification de la RDC et vous dire qu'il y a aussi eu fête hier à Luanda. Nous ne savons pas quelles ont été les victimes de crises cardiaques devant le pénalty, mais nous savons que la vie de Luanda hier était en fête parce que la République démocratique du Congo s'est qualifiée. Et nous souhaitons bonne chance à cette équipe qui est excellente et tout en souhaitant bonne chance aussi à l'équipe de l'Angola que je suis sûr que la République démocratique du Congo aussi supporte. Ikela mwanza oyo bimaki lisusu na kati ya union sacrée de la nation mingi PSR oyo mwana mboka Vital Kamerhe na bandeko biso basalaki bondimela ngai ke euti kocréer suka la polémique parce que mingi balobi ezali beaucoup plus basé na course au pouvoir mais mwana mboka Vital Kamerhe alobi ke na poste le premier ministre to pe na poste comme président assemblée nationale aza na non partant na nyonso. Mwana Congo kaka ndenge mupepe ya mabe eza kobetama na union sacrée de la nation oyo ekumamaka na le président Félix Tshisekedi Tshilombo ndenge Vital Kamerhe basangani na bandeko mosusu mpona kocréer groupuscule moko kati nango boyebake esali mabe makasi pe ekotisi polémique ya mabe likambo eza ke mbonda ya mabe eza kobetama suite ya course au pouvoir surtout na poste ya premier ministre création ya pacte pour un Congo retrouvé topé PSR na mokuse yango nde ekotisi lokola zelo na kati ya mwamba po eza kobima lokola Vital Kamerhe na Sama Lukonde nde baza kowela poste ya premier ministre bondimela ngai ke elakisi kaka ke baza kobundana po le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo amona bango mais esalaki pe bien ya koluka kozwa ba réponse et pas le pacificateur Vital Kamerhe oyo alobeli pour la plateforme wana PSR eza nango kaka likanisi ya ko soutenir le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo pour à répondre na si objectif ya mandat na ye abeti simbonda ke na discours ya mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi le jour ya investiture na ye mokozi ya mboka asengaki basunga ye donc mutu nyonso a travaillé yango nde esali ke ba créer PSR mena oyo etali nomination ya premier ministre na ya président assemblée nationale bondimela ngai ke Vital Kamerhe alobi ke aza na ye candidat na nyonso wana te mpo na ye
poste ya premier ministre na président assemblée nationale ezalaka na disposition ya président de la république donc ye aza na ye candidat te biso toza kosenga en tout cas ba vérité oyo ebimi na monoko mwana mboka Vital Kamerhe ezala pe ya solo pe toza kotika nyonso kaka na maboko ya bokonzi ya mboka étant garant de la nation ye moko azwa charge na sagesse oyo Nzambe akopesa ye po mboka etambwisama kitoko yango biso tobetisi kaka mbonda toyebisaki bino na basomber boyeba kemo na mboka Maître Roger Kesse oyo ezali cadre pe communicateur eside parti cher ya mwana mboka Martin Fayulu awuti kobetisa mbonda par rapport na masolo oyo ba élection esalamaki na 2023 mingi le 20 décembre alors mwana mboka Wilfried Samba azali kuna mpona kozwa ba détails surtout elekalaki ndenge nini. Tribune du Maître Roger Kesse. Message de mise en garde numéro 005 bar RKM bar TRKM bar 20 bar 01 bar 2024. À l'occurrence, des informations à maintes reprises diffusées tendant à faire croire à l'opinion nationale et internationale qui portent atteinte à l'honorabilité du président Eli Martin Fayulu sous prétexte qu'il avait reçu l'argent du régime dynastique à l'occasion de sa campagne électorale du scrutin de 2023. Rose Farfeli, stop. Par cette note, nous rejetons le résultat de ces élections. Non seulement ça, le président Martin Fayulu n'a jamais remercié qui que ce soit les vainqueurs à l'issue de ces élections. Nous portons notre interdiction surtout aux acteurs de médias, communicants des différents partis politiques, acteurs politiques, analystes politiques indépendants, ainsi certains groupuscules des inciviques qui, par méfiance de la justice, profèrent méchamment et publiquement à un personnage politique rare dans la démographie du pays un fait ignoble, sans moindre preuve aucune, qui est de nature à ternir son image si importante dans la vie nationale. Stop. Les usagers de la presse ont le devoir de respecter la loi, l'ordre public, les droits d'autrui et les bonnes mœurs. À juste motif, l'article 74 de la loi numéro 96-00D du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la presse et des dispositions des articles 22 et 23 du Code pénal livre D institue les délits de presse qui constituent des infractions à l'encontre des professionnels des médias. Quiconque aura, stop, désormais, tout ce qui, soit par des discours, paroles, bandes dessinées, écrits, imprimés, dessins, gravures, images, peintures, emblèmes, portera atteinte à l'honneur du président Eli Martin Fayulu, sera traduit en justice. Je vous remercie. Yakosala pona koluka République démocratique du Congo et tombama eza ebele awa okomi député tikana no distraction sala la vision na discours oyo opesa la population na ba moment ya ba campagne ya bilomo boyo kanengeni population ba betisi mbonda liboso ya caméra Wilfried Samba. Ndeko ya Congo bondimela ngai ke ya kosala pona koluka République démocratique du Congo eza ba valeur na ba considération na mokili eza ebele exercice oyo touta kosala ya kovote boyeba ke ekozonga lisusu après 5 ans c'est la constitution esengeli na bandeko oyo bazwi chance ya kosiéger na parlement en tout cas bazala batu oyo bakotika histoire ya kitoko ya mboka boyeba ke peuple atie espoir na ye epai na bino po boluka intérêt ya mboka ke ya mabumula bino bino moko boyo kanenge nini peuple abetisi mbonda ba promesse ya lokota eleki makasi banzele eza mabe ate eloko moko eza te sikoyo o manda 5 il faut tomona pe eloko ya bien Congo toza na besoin ya boule vie sociale premièrement nga ndeti naza boye naza chauffeur
naza chômeur nayibaka te etindanga na mosala moko ya mobulu te nayaka ntango na chômeur esika bacollègue bazali nalekisaka journée na bango mais 5 ans oyo toza na besoin chef de l'état asunga biso premièrement na vie sociale tour oyo tozosenga na badepute oyo baza ye moko chef de l'état numéro 1 azwa makambo nyonso en charge mpona nini puisque oyo eza manda na ye ya suka asala makambo oyo kosepelisa biso population parfois biso population tokoki koya kodeklare te lokola asali makambo ya bien bona badepute ya boye mpo na ngai nakosenga na bato bazwi manda ya sika nanu bayeba nanu mpasi ya population parce que 5 ans oyo uti koleka oyo kovivre vraiment na souffrance makasi alors tozosenga na badepute oyo bazwi manda ya sika oyo bameka impe kosala mwa quelque chose parce que lelo so otali na Kinshasa soki mbula ebeti ba inondation eza partout na bolingo bomoko lisanga nde tokolonga toyebi ke ozalaka na yo na rêve ya kozwa basi bakenda sango ya kosala ba voyage na mokili mobimba ya koluka ke esika ozali mokili emo na yo mais yeba ke ozwi manda ya peuple mpona buzoba te pe na basentiment te peuple aza kozela yo na vacances parlementaires po oya komona ye oyebisa ye nini obundi pendant 3 mois na parlement yeba ke eza charge oyo ekoki komatisa to pe kozindisa yo obunga libela politiquement soki oza souple te yango biso tobetisika mbunda pe tofongoli bino idéologie toyebisaki bino na basommer boyeba ke soki otamboli na basité commune to pe na baquartier ya ville province ya Kinshasa même partout okomona ke service ya immigration bakoma na bango badémissionnaire batikala kaka na bakombo toyebi te pourquoi tozala élément oyo likambo etali service ya immigration na République démocratique du Congo toyebaka te si réellement ke efonctionnaka to efonctionnaka te po soki otamboli na bacommune na biso partout okomona kaka baservice ya DGM ekomama nango ebele mais sur le terrain bacommune kokamwa po baétranger batondana ebele mais bazaka lisusu bavisa te bakoma na bango protégé o soi-disant na général moko boye na colonel moko boye ministre moko boye kokamwa toyebi te bakotelaka Congo na frontière nini lelo oyo soki okena mboka bapaya bakonzela biso ya ndenge na ndenge bovoyageaka biloko boyebi komona ke soki ozangi visa okokoma mal à l'aise mais epa na biso tokamwaka mondele to indien chinois to libanais to mpe nani ata azangi visa aza na ye na kimia passeport kutu inkipa babwaka kala yango ezalaka nini lelo kamera ya monda ekolo etambolaki mpo bakongolais mpo etuna bango nini oyo bakalisaka mpona baétranger bavandaka awa na Congo oyo libanien oyo nani ayawa nimi kanem azovanda na biso na mamboko na bango ofandi boye lelo babengani o seke deuxième na mboko esilaka eloko te seke bango mpe totobenga na bango omwa tosala na kompani ndi azobeta moningani azobeta congolais mbata soki olingi osimbe boye omona ndekolo congolais azosilikela yo mais biso na mamboko ya libanda tane banyokola biso bendien balibanien bazonga biso tofandaka lese awa toyekaka kolamusa service ya immigration bokende nano bahôpital lokola ba HG to mpe hôpital bacinquantenaire baindien batondana ebele kula ebango kutu na baimmeuble ebele na baville bachinois bakoma ebele bombekala koidentifie bango koyeba si réellement ke bazala baséjour na bango to mpe bazali na badroit ya baexploitation awa na kati ya Congo na mikanda ya solo to ya lokuta po bana Kinshasa to bana Congo balembi na bango baétranger bakomi ebele bazaka mikanda me kokela moko bapaya biso tonyokamaka me pala biso ekomi nango facilité boye mabe makasi ya tomonaka na bareseau sociaux mikolo oyo uti koleka ndenge nini train moko ekweyaka na libulu ezalaka mingi na Kasai central bondimela ngai ke bakonzi ya SNCC bakotaki esika oyo train ekweyaki na libulu surtout na province ya Kasai central po baluka solution oyo ekosalama de manière ke trafic na nzela wana ezonga kitoko tozwa élément oyo na badetail nyonso Mwana Congo, tomonaki mikolo eleki, même na ba réseaux sociaux, nenge très moko ekweyaka na libulu. Bondi menanga ike, esalaki pasi epa ya ba Congolais ebele. Mais na cadre ya koluka solution moko durable, gouvernement na nzela ya bakonzi ya SLCC bakotaki sur le terrain de manière que misala ebandela mopanzi wana nyonso boyeba ke esalemaki na Benaleka na territoire ya Bemba la Kasai centrale ezalaki bongo mobange na délégation ya ba expert na ba technicien po bamona ndenge situation yango elekanaki depuis le 21 janvier 2024 na partie oyo rail elekape depuis wana trafic ekatana directeur
général ya SNCC bondi melanga ke abetisi mondana oyo etali dire ya ba travaux wana. Au fait, la locomotive, elle est dans le radar. Ce qui intéresse la SNCC Inc. et CNUNC, c'est-à-dire ici et maintenant, c'est le rétablissement de la circulation. Ça intéresse et la SNCC, ça intéresse aussi la population de l'espace Grand Kasaï. Puisque nous sommes dans un processus de redressement de la SNCC, nous devons impérativement récupérer cette locomotive et en échangeant avec le directeur technique, il nous a confirmé que la loco était en bon état, ce qui est une très bonne chose, et que maintenant nous devons tirer cette locomotive là où elle est aujourd'hui. Dans une approche de mutualisation d'efforts, nous allons contacter un honorable député qui est sur place, qui a les engins. Nous allons tout de suite là échanger avec lui et avec ces engins, nous pouvons tirer et rétablir la circulation. Sans fausse modestie et les contacts que je viens de prendre avec mon équipe qui est sur place, puisque vous avez les directeurs d'exploitation, les directeurs des infrastructures et les directeurs techniques, il y a aussi le directeur des régions qui est avec nous. À partir du moment où nous allons acquérir les engins, et dès que nous avons les engins de relevage, il faut faire plus 6 jours. Mon copain, il y a des habitants à côté à ceux qui vraiment le gouvernement central. Et le moment où le président Félix Tshisekedi Tshilombo, en tout cas, ça la makasi de manière que le trafic est sur la Kitoko, ça y a la population va souffrir. Je demande au gouvernement central vraiment qu'il fasse quand même un effort pour nous aider. La route ici, c'est la route qui est en train de ravitailler Kanang. Au niveau de Tchibaji, le pont est écroulé. Au niveau de Beneleka, le chemin de fer est écroulé. Jusqu'au niveau de Bokwan. Vraiment, je demande au gouvernement central vraiment qu'il puisse aussi quand même nous aider. Yaboye, to conseil na kaka, nyonso esalema na lombango po population ya côté oyo na ba isager nzela oyo en tout cas bazwa esengo po sa yango bazaka na moya ko vivre kitoko te yango biso to betisi kaka mbonda lokoso ba chauffeur elektrique trop ba comment ko charger ça pour otakoyeba tonnage o mutukane esengeli emema risque la ngope ba accident na makama mabe sala makamingi. Lelo ba chauffeur ba koma komona on dirait bangone bato basala mituka ndenge bakumbaka yango nzoka moto asala motuka ye moko pe akufa na accident botala ndenge bakoma komema ba charge ebele na mituka na bango babosani ke na sima charge wana accident pe ekoki koya na sima charge wana akoki koboma milimo ya bato ebele boye vraiment mabe makasi ba chauffeur boye bake soki bozali komema ba charge na bino na mituka ata versement eza ebele batela santé vina yo eza vina yo ha toko singa na ba chauffeur bozwa conscience professionnelle po moto asala motuka yekuta tika yango tongo mabe makasi karikati ya moko lelo le VGSD ba koko tiri elongola écrit mateta nini bo proposer le biso. Likambo ya ba désordre ba M23 au bazali soutenu par les Rwandais et pesi déjà ba Congolais kanda na ndenge moko ya liboma kutu ba Congolais ba komi ko décider que bango moko ba kende ine kokota sina Rwanda po balobi mboka lokola Rwanda ezali 27e province ya République démocratique du Congo comment ba koki ko komba niveau ya ko sakana na biso et surtout que bazali soutenu par la communauté internationale yango pe honorable lokola mesala na ye kolobela bakama mboka na ye po abaya na ye déjà postila trop azwakana ete atikala leka kana politique ya quartier bona na lisoni ni abeti na moko lelo ndenge population baza ko tomboka trop c'est trop l'état apesa biso mandoki to panza mandoki totelemi lelo toko défendre ekolo na biso ezaka quand même stratégie ya Kagame toyebi yango honorable pe na kwa na ye boyo kabino moko ndenge alobi parce que amoni ke population ba tomboki ba komi ko senga mandoki balobi ke bango moko ba défendre ekolo na bango po ba yebi ke ezali kaka ba même stratégie ya Paul Kagame mais boyo honorable pe na ngamula ye tolobi même stratégie à Afdel mais lelo va donner changer le peuple est derrière il faut sauver la nation binomoko boyo ki ndenge honorable alobi ngi ko banini ke
na tango Afdel azwaka bokonzi na mboka oyo ezalaki parce que peuple apesaka mwana mboka Laurent Désiré Kabila nzela akota mais tour oyo peuple ye moko aza pesa sima ya mwana mboka Félix Tshisekedi pe ya ba institution ya mboka donc rébellion na mboka oyo ekosimba te pe ekokota te ye oyo yebi ke ozaka sima kati po ko beta système ke lokolo moko libanda lokolo la kati keba mokonzi ya mboka asasimeli bilo pa lobi ke so basimeli bilo bokozwa basanction moko sévère oyo etali mibeko ya mboka parce que esengeli biso tout tozala moral moko po tosauver Congo na biso et surtout tosoutenir force armée congolaise na ndenge moko ya bien awa tobetisika tala ndenge tokomi na suka édition mokwalelo onga alade la présentaki yango avec impact na idéologie pe naza sûr que bozwi information kitoko mais tokosilisa yango bote sans pour autant toyebisa bino basomere na biso ndenge nini ezalaki boyeba ke Lévi Christophe Mboso azali sikoyo président provisoire il y a Assemblée nationale, il y a bureau d'AGP Mingi. Boladaki, maître Roger Kesse, Azali, cadre de communicateur, a décidé à l'obéli pour l'élection. Il y a le 20 décembre 2023, peu besoin de se soutenir. Déjà, notre directeur général, il y a immigration, comment vraiment démissionnaire pour la quartier, la commune, Bazakarabangote. Merci la confiance et la fidélité au Bopesa Kibiso Outo et Bandetikino. Souka édition Mokalelo, on a présenté Yamo Kito comme Nabo continue toujours. Qu'on s'abonne et bénir la chaîne YouTube de la Bisso, Monda École officielle PME la Bisso, activité la Bino. Tous les qui s'engo avec impact de l'idéologie, la bachette partenaire au ESA et Belé Main. Boye Bakesime la caméra et Kumbamaki, na Mona Mboka, Wilfried Samba, montage et réalisation. Il y a Ingrid Amatetanga à la rédaction, puis la édition, puis la présentation. Il y a un journal, il y a mon Ranabino. Tu écoutes la prochaine Masokole à Zonité, mais bon anniversaire, surtout anniversaire, et quoi il m'a collé. Bye.